toyeba yango ete tango lingomba azali koluka ko identifier ezali voix oyo ko permettre désordre ya makasi ezalana na lingomba te. Ba papa bayebi makambo oyo soki ba négliger yango démarche nyonso bakosala ekobanda kozwa pokoso parce que mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani ako permettre likambo oyo te soki a sentir sens ya maturité spirituelle et pas ya ba papa na biso te soki pe a sentir volonté wana ya koloba ete soki bazongi kimia ekozala soki a sentir yango te ekobanda kozala kaka na bapokoso na ba démarche oyo ndenge tozali koluka kosalela yango. Batata ba maman, est-ce que bandeko ya 26 to ba papa na biso ya 26 baza ko comprendre eloko oyo malamu malamu? Est-ce que baza ko comprendre attitude nini il faut bazala na yango, comportement nini il faut bazala na yango, ba langage nini il faut bazala na yango, eloko nini il faut basala et bandimi pe biso il faut tozala na attitude nini poto to convaincre nzambe molimo mosantu tata Simon Kimbangu Kiangani ete toza na posa ya kimia. Est-ce que toza ko comprendre? Mais tokotiela bino message ya papa Armand Diangenda wa basoleli. Tokotiela bino très rapidement message ya papa Armand ensemble na bino tomeka kolanda compréhension ya papa Armand par rapport ya message oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki ete posa na ngai ezali tozongisa lingomba esika ba papa batikaki yango pe bandeko na ngai bazonga. Tolanda nanu message ya papa Armand très rapidement comme ça tokozonga topesa pe lisusu mwa ba éclaircissement ya muke bongo tokozwa message ya papa na biso papa José et tokosala conclusion ya ba réflexion na biso ensemble awa. Très rapidement tolanda nanu message ya papa Armand Diangenda na tigili bino kaka maloba misatu papa misatu bolingo mibeko pe misala na boya esiko yo na tango longa na ville ozali koya ozali na esika ba repère na yo lobi na nzela eloko boye tokomona na eloko na tokomona quelques mètres après tokozwa direction na biso kimema biso esika paroisse na biso ezali na nganga lingolo. Soki toleki yango eposani biso toza komona susu repère wana te tokosala nini? Tobungi ya elingo loba nini tozonga na repère na biso wana te. Mais pour ça, nous sommes comme il était. Tu continues kaka, tu commences à repérer dans les bosso. Il y a ceux qui repèrent. On a dans les bosso. Moi, je ne sais pas si je suis tozonga ici koyo batata balakisa kibiso. Ezali boete batata bapesa kibiso maloba. Maloba wana yango ndezonga kati na ngai na yo. Likambo salami na biso kati na mboka wa ko kuta papa alfa telemi kuna na mai pa alfa so ko sala nini ote papa tuza ko lukelo ko ibunga kuna na mboka me balezali musika yo ko luka una ebale makambo ko mo kusala biso e bongi na ngai na yo mwana papa Simon Kimbangu tozonga na makolo na maye batata batikaki kati na ngai na yo batata balobaki nini batata balakisaki nini tosalela wana eloko nyonso tu oyo toyebi ete batata batikelaki biso boye te totia yango pembeni
nana kobomba kasalite kati na ndako na ye azali soki moto akomboli akombela kameti salite atyonga na libanda te ngai na yo toza na devoir monene ya kobikisa mokili kotala boye kolandana kotala bandeko ndenge bazali kolandana mpona bafrançais kotala mpona na barusse kotala na baaméricain bibondeli ya ndenge nini ekomi na ntango na biso oyo bibondeli wana ekomi bibondeli moko ya ndenge mosusu ya kobanga meme ngai na yo mwana papa Simoki Mbangu role na biso ezalaki chaque fois ete tobondela mpona mokili mais tokomi tellement distrait na makambo ebele tobosani meme nzela tozali kokende ndeko mosusu alobi papa alobaki tokota esika oyo mosusu alobi te tokontinue eza kuna na liboso yo olingi tokota esika wana mpona nini likambo nini yo oboyi tokotela esika wana nzela balakisaki biso yango oyo yo obandi kolakisa nzela mosusu likanisi na ye ekomi mosusu soki topusani ebongi na biso ete totala esika toko kosala demi-tour tosali demi-tour tozongi na esika oyo esika oyo balakisaki biso ntango tozongi esika wana ndenge ezala na biso malamu tokomona nzela nini oyo batata balingi ete tokende me ntango ekomi koimprovise biso nzela ya biso moko wana ekomi biso pasi kimbangiso ye bozali kolanda nga likambo nazali koloba tozali na nzela soki tomoni entre ezalaki yango oyo balakisaki biso me ngai nayo toleki ekoki mpe kozala te na vitesse elekaki tellement mingi oleki mais papa José yo oza na volant tala torate entre tozala demi-tour lisusu papa José tokontinue kaka kokende tokokotela liboso yo yebi nzela mosusu liboso kuna ebongi na biso ete tobikisa mokili kimbangiso ye tata nzambe akoponaka toujours libota moko oyo ya kosolanaka na bango ezali boye te ngai nayo toponami ngai nayo toza libota oyo nzambe amelakisi kati na bango ngai kesalaka ngai mawa mingi soki namoni kimbangisa longo alobi nake esika moko nake komona verité nakomutundaka bampangi soki yo opesi papa Simoki Mbangu mokongo komona verité nini okoki komona kimbangiso ye ntango mpo kotala ndeko wana alobaki pacte sauf alobaki amonaki verité ntango kotala ye bien kolanda ye mpe mokolo est-ce que vérité omonaki eza yango mon cher tika kaka merci beaucoup na régie tolandi maloba ya papa Armand Diangenda très bien tolandi yango mpe na matoi ya bonzambe j'espère que biso na bino to comprendre sens ya compréhension oyo papa Armand Diangenda a comprenaki message ya papa Simoki Mbangu kiangani ya liboso to comprendre sens ya message ya papa Simoki Mbangu kiangani ya liboso ndenge nini papa Armand alobeli yango selon compréhension na ye ou bien ndenge nini papa Armand apesaki message na ye oyo selon sens ya responsabilité oyo makambo oyo tozali na yango zadi ndenge na utaki koloba papa Simoki Mbangu kiangani na kotala ye boye etake analyste spirituel aza na posa ya ba obstacle te aza kaka na posa bandeko na ye oyo bakendeki ba comprendre le sens ya responsabilité et ba comprendre pe que likambo oyo eza likambo ya yaya na leki te mais ezali likambo ya lingomba ba comprendre ezali likambo ya lingomba
Et puis ceux qui ont tali bien un message à papa Armand a soulevé un point moko ezali très important. Alobeli likambo ya bolingo mibeko pe misala. Makambo ba papa batikela kibiso. Bolingo mibeko pe misala. Alobeli biso lisusu likambo ya kozonga na repère. Bozali kokende esika, boyebi ke na esika o tozali kokende tokomona eloko boye. Tokomona eloko boye ti tokokoma esika oyo objectif na biso ezali. Mais soki bobungi eke boleki esika wana, boke ko rendre compte que esika tozali kokende toza kokoma te. Esika tozali kokende eza kosimba te. 23 ans il y a séparation. Tozali kokende, tozali ko évoluer, tozali kokende. Awa tozali na problème ya conscience. Papa Armand azalaki conscient. Ya koyeba ete tosi tolekaki nzela esika oyo esengelaki na biso tokoma tosi toleki ya. Et ce qui vous comprendre que esika oyo fallait tokoma tosi toleki ya moto bungaki nzela kala. Conscience wana soki eye. Bosala ni boko continuer kaka ou bien bokoluka bozonga. Papa Armand tout ni ba question wana. Et bandimi balobi tokoluka tozonga tout. Il faut tout ça là oyo babengaka yango retour na repère. Esika oyo batikela kibiso. Papa Armand a précisé très bien. Vraiment message ya papa Armand oyo. Na sepela ki nango makasi. Et puis na sepela ki nango nazo sepela nango makasi kino lelo. Yango tolobi na kati ya émission oyo. Makambo mingi ekangami na message oyo ya papa Armand. Et puis na message oyo papa José autaki koloba dernièrement. Soki bande kona biso, ba papa na biso, bandini o baza na 26. Bazui message ya papa Armand oyo. Basali ba étude spirituelle pona ko décortiquer yango. Basali travail moko pratique pona ko luka ndenge nini. Bakoki ko matérialiser message ya papa Armand oyo. Je crois que bakoki ko aboutir na ba voie ya solution ya malamu. Oyo ko permettre biso to régler makambo oyo na ndenge ya lingomba pe na ndenge ya bandi. Po papa Simon Kimbangu Kiangani ayebi ke lelo lobi wana kuna akozala na biso lisusu te. Mais azali kotala. Est-ce que bande konangai sans ya maturité, sans ya responsabilité. Responsabilité ya yo na bandimi na yo oyo zali na bango pembeni te. Responsabilité ya yo na mwasi na bana oyo tozali na bango na ndako te. Mais responsabilité ya makambo oyo ya tata Simon Kimbangu oyo ezali ko concerner mokili mobimba. Oyo pe il faut ebikisa mokili mobimba sans ya responsabilité oyo biso tozali kolobela yango wana. C'est-à-dire posa ya tata Simon Kimbangu Kiangani ezali amona yango ete kati ya bandeko na ye bakomi na sans ya responsabilité wana. Message ya papa Armand ezalaki message moko très important. Ezalaki message moko oyo esengaki na biso to étudier yango parce que na likambo oyo ndenge tokosala na conclusion na biso tokopesa ba élément oyo ezali ko nécessité ndenge nini oyo biso il faut tozwela likambo oyo pe ndenge nini il faut tosalela yango po tokende na yango na ndenge ya malamu. Mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani aza kotala soki tokanisi malamu afa toleka awa na message ya papa Armand
soki tokanisi malamu toko yoka pe message ya papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azali koloba ete bandeko na ngai kuna esika bakei bazali na eloko te nyonso oyo bapapa batikaki eza awa azoloba ndako te azoloba mbongo te mais azolobela les choses spirituelles. C'est-à-dire papa Simon Kimbangu Kiangani alobi nyonso oyo bapapa batikaki eza awa ngai nde na yebi azolobela ndako te, je dis bien azolobela mbongo te mais azolobela les choses spirituelles. Même bakei suka suka bakozonga ngai nde na kolakisa bango batata ba maman, il est temps tozwa conscience wana toluka toyeba tokozongela ndenge nini tokosalela ndenge nini ekozala ndenge nini po ete likambo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani ayeba kobomisa yango na ndenge oyo ye azali komonela ete il faut biso tokola po ete likambo oyo ebeba te. Papa Simon Kimbangu azali koloba lere nyonso, papa Simon Kimbangu Kiangani azali koloba lere nyonso. Likambo oyo batata bamonelaki yango pasi, bakoko na biso bamonelaki yango pasi. 35 000 familles au bakendeki ya déportation, 17 000 martyrs, 30 ans ya boloko ya papa Simon Kimbangu. Posa ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezali te likambo oyo ebeba. Yango azali kotala biso na miso ya bonzambe. Peut-être biso tozali komona kaka ke papa Simon Kimbangu Kiangani c'est notre frère. Nenge totangaki na mokanda notre frère. Yaya na biso tokuta na frère na biso. Oui, papa Simon Kimbangu Kiangani azali frère biologique ya papa Armand, papa José, papa Alphonse, papa Charles, papa na biso misusu. Mais likabo oyo ezana papa Simon Kimbangu Kiangani lelo pour comprendre yango te, pour yeba yango te, lubaka oza mutu ya bo nzoto. Likabo oyo eza epa ya papa Simon Kimbangu Kiangani lelo pour comprendre yango te, pour yeba yango te, ce qui veut dire oza mutu ya bonzoto. Même oza ndeko na ye, bobotami na ye, papa moko, mama moko, ndeko na ye ya libota ya famille, obotama na église. Ce qui au comprendre le sens ya responsabilité spirituelle. Oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aza nango te, ce qui veut dire oza mutu ya bonzoto, oza na connexion spirituelle na tata Nzambe. Tolobaka yango lere nyonso. Likolo ya likambo ya lingomba. Papa Simon Kimbangu na 21 atiki bana na ye, atiki mwasi na ye, atiki bandeko na ye, libota na ye, et ake kokangema 30 ans ya boloko na Lubumbashi likolo ya cause ya lingomba. Moni esika papa Simon Kimbangu azali, papa Simon Kimbangu Kiangani azali likolo ya likambo oyo ya lingomba. Papa Simon Kimbangu na 21 andimi akangema, andimi abeta mafimbo 30 ans ya boloko. Vie compliquée. Et pas nini papa Simon Kimbangu amona kite pona kobate la kaka lingomba. Na mwasi na ye mama Mwilu Kiawanga distance andimi yango. Papa Simon Kimbangu Kiangani, papa Simon Kimbangu akoka pe koloba te makambo na tiki yango botika na bino ngai na savourer mwasi na nga na bana na nga tozala na bango. Mais likolo ya kobate la kaka likambo oyo andimi
akende musika mwasi na bana batikali. Sens ya spiritualité oyo biso tozali na posa bato ba comprendre. Et sens pe ya spiritualité oyo papa Simon Kimbangu azali kotala bandeko na ye na miso ya bonzambe. Est-ce que posa wana souci wana ya likambo oyo est-ce que bakomi na yango? Soki bakomi na yango batata ba maman toko yeba yango na elobeli na bango na esaleli na bango ya makambo na emoneli na bango na makambo nyonso oyo bakosala tokoyeba yango ete bakomi na posa wana. Mokonzi abule akoyeba ke bakomi na posa wana, bakomi na susi wana ya likambo oyo. Parce que ezali likambo oyo ya yaya na leki te, ezali likambo ya lingomba. Tokosuka na conclusion moko très important oyo tokobetela yango sete. Na ba procédure oyo ezali koloba matoyebi. Papa Arma alobi likambo ya suka. Papa Arma alobi likambo ya suka, alobi ni tozonga na makolo esika batata batika kibiso. Tozonga na makolo esika batata batika kibiso. Maloba ya bapapa tozongisa yango ndenge bapapa batika ki. Maye bapapa batika ki tozongisa yango esika bapapa batika ki. Papa Simon Kimbangu kiangani pe asa yebisi biso bandaka. Oyo tokutisa ki na lingomba tolongola. Oyo tolongola ki tozongisa. Papa Arma na message na ye wana parce que a comprendre ki na sens ya spiritualité message oyo papa Simon Kimbangu kiangani alobaki posa na ngai ezali tozongisa lingomba esika ba papa batika ki yango e bandeko na ngai wana basala nini bazonga. Papa Arma a reconnaître que babungaki il faut kozonga na repère. Awa tozana na nini ya na procédure. Awa tokuma na procédure. Ndenge nini ya kozonga? Ndenge nini ya kozonga na repère? Tokozongela na repère ndenge nini? Tokosalela ndenge nini po tozonga? Place wana nde il faut to travailler. Il faut koyeba pe banani bako travailler. Na sina loba makambo oyo. Il faut koyeba banani bako accompagner bino na makambo oyo. Banani bako tambusa na bino. Banani bako travailler na bango makambo oyo. Mingi bazali kokosama. Bazali kokende na leta, kosalisa mikanda, kokende pa ndenge na ndenge, koluka. Yango omoni ngai na lobaka yango lere nyonso ke. Likambo oyo ya 26 soki ngai nazalaki na libota ya bapapa eke naza ko se retrouver na 26 nde makambo oyo kala tosi yango parce que eza likambo ya bonzoto te, eza likambo ya yaya na leki te, eza likambo ya bonzambe. Nde kala makambo esilaki deja. Pourquoi? Parce que tango moni ke likambo moko bo epesi bino bokabwani, epesi bino pokoso, il faut kofanda pour réfléchir. C'est-à-dire message ya papa Arma oyo ezali kolakisa réflexion moko très approfondie pour na ko identifier likambo esika oyo bango basaki nini babebiselaki. Alobi yango très bien. Soki ozali kokende esika omoni ete oza kokende ozokoma te, ce qui veut dire aussi obungi. Et tant qu'on a les paramètres, on dit que oui, effectivement, na bungi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on zonga. Et tant qu'on zonga, le mécanisme n'est pas besoin. Pour être au bunga, c'est un travail spirituel. Ils ont nécessité passage. Ils ont nécessité, tout le monde a bandé qu'on a vu sur pour s'alimenter. Ils ont nécessité, bandé qu'on a vu sur le monde a couvre, ils ont nécessité passage. Nzambe akiti na si atali ba ange bazalaki ebele et Satan akitaki déjà na si akiti pena ba ange mususu. Nzambe akiti pena ba ange, zaki ba ange nyonso.
azwaki ba makesa bato e ba ko comprendre ye bato e ba ko tia ye na pagaye te bato ba ko bebisa plan na ye te yango ba papa balobaki na biso na kati ya lingomba oyo soki to utaki na yo na ikolo te batata ba mama ezali pasi na likambo oyo pe ba papa na biso ya 26. C'est un travail spirituel qui nécessite volonté spirituelle, conscience spirituelle. Et puis, toye bape banani oyo bakosala yango et ba procédure toye bako respecter ba procédure wana parce que likambo ya spiritualité mingi ezalaka ka procédure. Tozongisa lingomba na makolo esika ba papa batikaki yango tozonga na makolo esika ba papa batikaki yango tosala ndenge ba papa batikaki tosala ndenge ba papa batikaki tosala oyo ya biso te kaka oyo papa Armand aloba ba papa na biso ya 26 bazwaka message wana basala ba étude basala travail ba éliminer ba sentiment ba éliminer ba biloko mususu nyonso oyo ekopesa bango lokola divergence balongola makambo ebele parce que ezali likambo ya bonzambe. Et puis nalingaki na préciser eloko moko na makambo oyo surtout epa ya papa Armand diangenda wa basoleli message oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aloba na makambo oyo papa Mbenza aloba na makambo oyo papa Zako aloba baloba boy ba papa batikaki bato misato papa Armand papa Simon Kimbangu Kiangani na papa Solo. Message na ngai epa ya papa Armand ezani lelo tozali komona makambo oyo papa Armand azana Kinshasa mais musala oyo esengelaki na papa Armand kosala pona ville ya Kinshasa na makambo oyo ba papa batikaki est-ce que papa Armand azosala yango? Musala oyo esengelaki na papa Armand kosala na ville ya Kinshasa pona programme oyo ba papa batikaki fallait papa Armand azala siège na Kinshasa pour sensibiliser bandimi na Kinshasa kosala musala ya Kinshasa yende azalaki lokola mutu oyo alingaki kobanda kopesa coup de pouce ya makasi na misala ya kamba. Lelo papa Simon Kimbangu Kiangani azana nkamba aza kosala misala na effort oyo bandimi banganga nzambe bazali kosala nini bazali kotinda aza kosala oyo esengeli na ye kosala ndenge ba papa batikaki. Est-ce que papa Armand azosala oyo esengelaki na ye kosala ndenge ba papa batikaki pona botongi ya nkamba? Et soki otali profondément okomona yango ke parmi ba papa na biso oyo batikaki selon ba message ya papa Simon Kimbangu Kiangani oyo autaki koloba dernièrement selon message ya papa Mbenza ndenge apesaki témoignage parce que ye azalaki selon pe ba déclaration ya papa Zako ndenge alobaki fallait bato misatu oyo bakozala lokola bakonzi ya lingomba et le reste bakotika la lokola baconseiller na bango to ndenge bango balobaka ba chef spirituel adjoint. Parmi bango misato mutu oyo aza kosala musala na ye na contexte oyo ba papa batikelaki papa Simon Kimbangu Kiangani azosala devoir na ye ya koyamba bakonzi koyamba batu kosala misala oyo esengeli na ye kosala na mboka ya nkamba. Papa Armand fallait azala na Kinshasa selon mabongisi ya ba papa et misala ya nkamba toyebi yango ete Kinshasa nde ezali poumon oyo epesaka coup de pouce ya makasi po ete misala esalema na nkamba.
Je crois que ce qui papa Armand azalaki na conscience, il y a responsabilité na ye oyo ma papa batikelaki. Malgré bokabwani ezali, azalaki mutu ya koluka kosala nano oyo ya ye oyo ba papa batikelaki ye. Mikolo elekaki papa Simon Kimbangu Okianga nyalobaki tozwi retard. Retard wana ezali pe kaka te parce que misala bandimi bazali kopesa mbongo te. Retard wana ezali te parce que bandimi bazali kopesa mbongo bato baza kolia yango. Retard wana ezali te parce que kaka esaleli ndenge bato bazali kosala misala na nkamba. Mais retard wana pe ezali vite misala oyo elingaki kosalema na mboka ya Kinshasa. Na présence ya papa Armand pour na kopesa kuya makasi na misala ya nkamba. Ezali kosalema te. Lelo Kinshasa etikali vide. Lelo Kinshasa etikali vide. Vide pourquoi? Parce que ezali na mutu te. Oyo azali kotambola na ba paroisse ko sensibiliser bandimi. Ko sensibiliser bandimi. Et ko battre la paix bandimi to bana ya papa Simon Kimbangu parce que papa Simon Kimbangu Okianga ni akoki kosala 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, na niveau ya nkamba, Kinshasa, ezakaka ndengo wana. Papa Armand azalaki na responsabilité ya ko gérer ville ya Kinshasa. Mais, papa Armand azana mokoto, kaka na bato ya muke, et puis misala basalaka, azotonga bisika oyo bango bayebi. Awa toza koloba selon ba réflexion spirituelle. Papa Armand, makambu o nazoloba awa etake analyste spirituel. Je crois que ce qui bosangani ekozalaka un jour. Biso toza ko souhaiter yango. Mais ce qui ekozalaka un jour par rapport ya ndenge oyo ba papa na biso ba ko comprendre makambu oyo. Papa Armand mwana ya papa Diangenda. Mutu akolongola yango azate. Mwana ya papa Diangenda mutu akolongola yango azate. Mais na contexte spirituel, papa Armand oyo bozali na ye lelo. Papa Armand oyo tozali na ye lelo na contexte spirituel. Soki lelo papa Armand azongi na nkamba. Tokoma na de papa Armand différent. Ye moko pe akosentir yango akomona ete eloko moko ebandaki kozanga ngai. E bokomona yango ete akoyeba ete papa Armand oyo azalaki na mokoto. Papa Armand oyo azalaki kotambola bisika mususu na papa Armand oyo azongaki na nkamba. Ako comprendre que bakomi papa Armand mibale différent. Pourquoi? Parce que papa Armand oyo tozali na ye lelo azali kaka papa Armand mwana ya papa Diangenda. Mais papa Armand oyo batikaki azalaki papa Armand kaka mwana ya papa Diangenda te, azalaki na eloko mususu na kati na ye. Yango papa Simon Kimbangu alobaki bandeko na ngai nyonso oyo bakei na eloko te. Eloko wana natikali nango awa. Jour papa Armand kozwa conscience neti conscience oyo asalelaki message oyo. Aluki atia makambo oyo a pratique. Aluki atalela yango na bavole nyonso. Omona ete na ba message na ye, ba makambo na ye nyonso eko changer. Et eloko wana papa Simon Kimbangu Okianga ni akozongisela ye parce que ezali ya papa Simon Kimbangu Okianga ni te, ezali ya papa Armand. Et mokolo oyo papa Simon Kimbangu Okianga ni akozongisela papa Armand eloko na ye au domaine ya spiritualité. Mutu oyo aza spirituel nde akomprendre. Mokolo oyo papa Simon Kimbangu Okianga ni akozongisela papa Armand eloko na ye. Papa Simon Kimbangu Okianga ni azongiseli papa Armand eloko na ye parce que ezali ya papa Armand. Et papa Armand ye moko ako comprendre que papa Armand oyo azalaki na mokoto na papa Armand oyo azongi
un message na ndenge ye moko lobi na makolo ya ba papa asaleli oyo ba papa batikaki ako comprendre que tokobi de papa arma différent. Même bandeko na biso oyo bakenda na 26, même bandeko na ye oyo abotami na bango libumoko ba comprendre que tokomi na papa arma mibale différent. Papa arma oyo tokobi na ye lelo akomi papa arma na bonzambe na kati na ye. Mais papa arma oyo tozalaki na ye liboso na moko tozalaki kaka papa arma mwana ya papa Simon Kimbangu. Mwana ya papa Diangenda, pardon. Awa tozali na contexte ya spiritualité. Et donc tolingaki toloba avant to chiter na message ya papa José Kisolokele ya mwana na oyo etali likambo ya papa Arma. Message na ye oyo alobaka liboso ezalaki message oyo etondaki na basense ebele ya spiritualité. Ceux qui va travailler qui message wana balinga ba comprendre et balinga ba yeba eloko ni ba boki ko ça parce que toujours ka papa Simon Kimbangu okanga milere nyonso azali koloba bato baza kofunda biso bato baza kotambola tout ça démarche wana eko aboutir na makambo oyo papa Simon Kimbangu aza na posa comprendre amona ke bino bo comprendre likambo ya bonzambe bo comprendre ça c'est la responsabilité na bino bo comprendre devoir na bino bo comprendre pe donc nini sike na bino ko ça pona kobatela lingomba yango bomoni message ya papa Simon Kimbangu kenga ni ya suka awa oyo alobeli likambo ya kokabwana kaka ndenge tozali kokende soki boko comprendre kaka te ete lingomba oyo esengeli na biso tosala boye tomema boye tomikitisa tosala boye tokokoma na niveau papa Simon Kimbangu akoki kozwa ba décision mosusu très farouche oyo ekosala ete lokabwani ya libela ekota entre biso na bino likambo ya Nzambe ezalaka très compliqué batata bamama mpona kote ya papa Arma message ya papa Arma je crois que toleki tozali kokende na suka ya émission na biso mais tokokaki koleka te na makambo oyo sans que tolobela likambo ya message ya papa José Kisolokele tokolanda message wana ezali message moko ya 2 minutes tokolanda yango très rapidement toyeba papa José Kisolokele alobaki nini et puis nini oyo ebombami na kati ya message ya papa José Kisolokele oyo lelo biso ba analyste spirituel tozali ko comprendre ete soki bandeko na biso ya Zunga ba telemi ezali parce que basali étude ya message ya papa José Kisolokele oyo baye komona ete parfois ekoki kozala na makambo mosusu ebombamaki na kati ya makambo oyo il faut tozala prudent. Toujours lukela bino rapidement message ya papa José Kisolokele tolobaki na bino mobo 2025 ekozala ndenge moko te na 2024 tolobaki te tolingi likambo tozwi ya kitoko na ntina ya bokei na biso le 29 juillet epai ya papa Simon ndenge nalobelaki yango tolingi bainterprétation te s'il vous plaît pambate biso tolingi baspéculation ebele oyo nga nalobi te bino bokomi koloba makambo koleka biso ndire bino bozalaki ntango biso toyokanaki topesa date wana ya 29 bapapa baokende kolongola papa Simon nani ayebisi bino biso tookende kolongola papa Simon bapapa baokende kuna bitumba kozala oh mon Dieu biso depuis quand 23 ans ya crise boyoki bapapa bake kobunda boyoki toke bunda tosi toloba na bino likambo mabe ate papa Simon fo alongwa boyoka mais pona nini bino bokoloba ngo sikoyo wana ezali tokopesa munduki na mondimi na bayini po balobomoni bapapa bakoya mpona balongola papa Simon bapapa bakoya mpona bitumba ezala bino bato bobani kopelisa sur moto biso nde tolingi tokei na kimia tosengaki bino mabondeli rien d'autre
tosengi bino boloba na place na biso te mutu akosenga réconciliation asenga so bitumba ezalaka botia biso na position ya mabe te s'il vous plaît et tolobaki te ke tokomema lingomba mobimba kuna na nkamba ale biso nyonso 26 tokokende on n'a pas dit ça tolobaki biso bapapa tokokende tokutana na ndeko na biso boye te tokende tokende te tokende te le 29 juillet oye bayini nde bato bakoprofite na crise oyo basali bamisala ebele kasi ntango tokoyokana misala mingi ebele oyo basali ekokwea na mabele bu c'est ça crainte na bango yango wana so bapapa baye ya biso abuo yango wana badiscours ya mabele mabe biso tokende na badiscours ya kitoko batata na bama c'est comme ça bokeseni ezala le 29 juillet le 29 juillet le 29 juillet oye Merci Batata Maman, j'espère que tu as un message. Il y a papa Nabiso, papa José, où ils allaient pour dégager Makambo Ebele. Message, il y a papa Nabiso, papa José, ils allaient pour dégager Makambo Ebele. Parmi Makambo Oyo, message, il y a papa José, ils allaient pour dégager. Ils allaient et Sika Oyo. Bandeko na biso ya zunga tango batali baye komona pe ete ekoki kozala parmi makambo oyo soki batiki yango bandeko na biso bapapa na biso ya versus bakoki kozala accompagné na batu oyo bakoki koya kotia désordre na kati ya lingomba. Parce que makambo oyo papa José alobi ezali kaka te alobi yango en vain, c'est-à-dire alobi yango parce que ayoki batu bazali koloba ke bino biso tozali kokende pona kobotola pouvoir, biso tozali kokende pona kotia mobulu, biso tozali kokende pona boye, biso tozali, c'est-à-dire papa José aye kosala lokola aye kosala ba imagination te, ezali ba imagination te, ezali makambo oyo ye ayoki après aye kolobela yango. Alors tango alobi yango esali ete batu oyo bazali na mayele ya bonzambe bakomi ko étudier siko likambo boye eloba makapamba te, likambo boye esali makapamba te, lokola ye alobi yango seke bato bazalaki babandaki kokanisa yango, bato bazalaki babandaki kolobela yango, bato bazalaki babandaki, c'est-à-dire message ya papa José Kisolokeli nde eye kopesa lisusu mpifo na makambo oyo bandeko na biso ya zunga baye kotelema po basala déclaration oyo bango basali parce bamoni ke makambo oyo ekoki kozala na makambo mosusu oyo ebatami na se. Boye ya bapapa ekoki kozala na makambo mosusu oyo ebatami na se. Conclusion na biso na makambo oyo ezali. Il faut to noter bon. Ezaba papa na biso ya 26. Ezala biso bandimi ya 3, bandimi ya 26. Ezala biso nyonso famille centre. Na makambo oyo il faut to yeba banani bako accompagner biso na processus. Ba papa il faut baeba. Na makambu oyo banani bako accompagner bino na processus oyo. Pobo ici.
wana ezali eloko ya liboso. Napesaki bino exemple. Nalobi papa Simon Kimbangu tangu ba ye ko envahir Kamba. Atelemaki alobaki ba oyo bamoni bakokoka te bazonga. C'est-à-dire na likambo nyonso avant osala yango il faut oluka otia ba garde fou. Oyeba banani bako accompagner biso na likambo oyo, oyeba démarche oyo yozali kosala, corrompe démarche te. Sala démarche malamu, sala ba étude malamu parce que likambo ye umeli. Soki tozali ko réussir te. Ezali te parce que batu kaka bazali na truande balingi te. Nasina lobaki yango mokonzi ya kule tata Simon Kimbangu kiangani nde azali na fongola ya makambo oyo. Ako fongola tant que amonique nanu bo comprendre te. Tant que amonique nanu bo yebi sens ya responsabilité te. Nanu aye tant que amonique yonanga ina yebi ko sala différence te entre lingomba na famille. Yonanga ina to yebi ko sala différence te entre ndeko na yo na nzambe. Ezali pasi papa Simon Kimbangu kiangani asala nini afongola makambo oyo po réussir ndenge toti koloba ezali kosenga toyeba banani bako accompagner biso na processus oyo. Bosangani oui il faut esalema. Bosangani oui il faut esalema. Papa Simon Kimbangu kiangani azana posa lingomba ezonga esika ba papa batikela kiyango. Et bino pe ba papa na biso ya 26 bozali na posa ya kosangana. Oui. Mais bosangani wana batata ba mama toyeba yango ki. Ekosalema par accident. Bosangani wana ekosalema pe hasard mate. Kebolali to lamu ki to sangani. Kebolali bosali bwe ezali pratiquement difficile. Bosangani wana ekosalema pe na brutalité te. Parce que ezali problème ya milimo ya bato. Ekosalema na brutalité te. Bosangani wana ekosalema na brutalité te. Bosangani wana pe ekosalema na bato ya kwiti te. C'est-à-dire soki tozali koloba bato ya kwiti ezali par rapport ya bato oyo nano bazwi conscience te. Ndenge tomona kabandeko na biso mususu ekosalema nanko wana ezali manque ya conscience. Ekosalema boye wana ezali manque ya conscience. Wana ezali bandeko na ye singa ya famille wana ezali manque ya connaissance ya conscience. Singa ya famille ekata na kate oui. Singa ya famille ekata na kate mais na circonstance ya kobatela batu. Papa Simon Kimbangu atikaki mwasi na ye na bana na ye kino liwa ezwaki ye. Azonga kite. Likolo ya lingomba papa Simon Kimbangu mwasi na bana tiki bango kino lingomba ezwaki ye. Kino liwa ezwaki ye sika kendeki. Singa famille ekata na kate. Mais awa tozali kolobela responsabilité. Bosangani oui. Ekosalema hasard mate. Ekosalema pe brutal mate. Ekosalema pe accidentellement te. Bosangani ekosalema na batu oyo bazali na conscience spirituelle. Bazali na sens ya responsabilité. Bazali pe bayebi pe kosala différence entre nzambe na batu, entre lingomba na famille, entre l'état na lingomba. Bayebi kosala pe différence wana. Réconciliation. Tobo sangani. Ekosalema kaka na batu oyo bazali na conscience spirituelle. Ekosalema pe kaka na batu oyo
bazali na sens ya responsabilité ekosalema pe na bato oyo bazali na sens ya koyeba kokabola Nzambe na mutu. Bato bakoyeba pe kokabola famille na lingomba, bato pe bakoyeba kokabola l'État na lingomba. Soki oyebi ke l'État na lingomba des choses différentes. On comprendre. Rendre à César ce qui est à César. Kanzambe o ezali ya Nzambe. Soki oyebi ete famille na lingomba ezali des choses différentes. On comprendre. Ya famille eza ya famille, ya lingomba pe eza lingomba. Soki pe oyebi ete Nzambe na mutu bazali différent. On comprendre. Ete mutu oyo asa mutu. Mais mutu oyo asa isu mutu te azana bonzambe na kati na ye. Azana bonzambe na kati na ye. Réconciliation to bosangani ekosalema na batu oyo bazali na conscience na ba élément oyo nazali kopesa bino selon ba analyse spirituelle. C'est-à-dire tentative nyonso oyo koki kosala ke to sala yango soit par force soit par accompagnement ya batu oyo esengeli te toyebaki na suka na yango ekozala na dega toko riske tokweya na esika oyo papa Diangenda alobaki soki bobebisi pasi oyo bokozwa ekoleka oyo bakoko na biso basalaki nini bamonaki yango awa conscience ezali kaka ete toyeba kosala différence toyeba pe banani oyo bakosala nini bakosala makambo oyo po tokoma na makambo yango na suka. L'église toyeba yango banani bakosala yango parce que likambo oyo ezali likambo ya lingomba. Banani bako accompagner yango la sortie médiatique ebele ebebisi ba processus oyo. Banani bakolobela yango, banani bakolandela yango, et banani pe bakobongisa makambo yango. Parce que l'église n'est pas la politique. L'église ezali likambo ya héritage. Église ezali likambo ya héritage. Église ezali likambo ya camaraderie. Ezali pe likambo ya relation te. Église ezali personne morale. L'église est une personne morale. Personne morale. Oye sengami. Oye sangisi biso. C'est-à-dire l'église est une personne morale. Oye sangisi biso. Oye sangisi ensemble ya bato. Oye sangisi ensemble ya bato. Ba tribu, ba makambo ndenge na ndenge, ba ethnie, ba race. Sangisi biso. Et sangisi biso tout autour ya idéologie ya Papa Simon Kimbangu. Et sangisi biso tout autour ya idéologie ya Papa Simon Kimbangu. Oyo idéologie yango ezali pona ko sauver ba âme ya bato. Soki tolobi tokata yango na mokuse, église ezali politique te, église ezali likambo ya famille te, l'église ezali likambo ya camaraderie te, église ezali pe likambo ya relation te, mais église ezali une personne morale. Oyo esangisi biso bikolo ya ndenge na ndenge,
race ya ndenge na ndenge tout autour ya idéologie moko quelconque oyo tobengi yango idéologie ya Papa Simoki Mbangu oyo bit na yango ezali mpona kosauve baame ya bato. Je crois qu'il te comprend. Mpona kosauve baame ya bato. C'est-à-dire nyonso oyo tokosala soki tozwi yango na contexte ya famille ekozala place te ekopesa pasi. Nyonso oyo tokosala soki tokozwa yango na contexte ya relation, soki tokozwa yango na contexte ya camarade, ou bien tokozwa yango na contexte moko boye lokola politique, neti église ezali une personne morale oyo esangisi bato ebele tout autour ya idéologie oyo cause na yango ezali sauver les âmes. Donc nous allons obligés à se soumettre dans un processus, dans une attitude, dans un comportement, dans un kambo oyo et qui ko sala été ba ame ya bato milimo ya bato et koka ko bikisama. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, chers internautes, les anges, émission les analyses spirituelles. J'espère que tous allez qui nabino moulaï, tous allez na série mikolo ezali kaka kolobela feti oyo bandeko na biso baloba ki bako se présenter na mboka ya Nkamba Nouvelle Jérusalem pona milulu oyo yango ezali feti ya accident ya papa Diangenda Kutima na Lukulu bandeko na biso ya 26 ba papa na biso ya 26 basala ki déclaration était le 29 juillet bakozala ensemble na mokonzi abule tata Simoki Mbangu kiangani na mboka ya Nkamba Nouvelle Jérusalem et puis totali ba déclaration ba message ya ba papa na biso et puis bandeko na biso pe ya zunga 18 villages oyo ezali ko entourer Nkamba basala ki déclaration na bango pona kolakisa ete procédure oyo bandeko na biso basaleli ezali malamu te parce que koya na Nkamba esengaka ba procédure bango bazali bandeko ya mokonzi abule tata Simoki Mbangu kiangani oyo baumeli tango mulayi bisika oyo bango bazali kosala pe misala na bango mutu aboyi yango te mais pona koya na Nkamba esengelaki ya solo batata ba mama mokonzi abule tata Simoki Mbangu azwa mukanda et na sima ya mukanda wana bandeko na biso to ba papa na biso bazalaki bato ya kozala patient bazwa oyo babengi yango accusé ya réception et mokonzi abule tata Simoki Mbangu kiangani apesa pe bango et yano na mayemanso oyo bango bakomaki mais oyo salemi ezali ete ba papa na biso basalaki ba sortie médiatique pona koloba ete bazali déjà ko annoncer jour oyo esengelaki na bango kosala nini kokoma na mboka ya Nkamba Nouvelle Jérusalem. Déclaration ya bandeko na biso ya zunga est-ce que ba consultaki mokonzi abule bango pe balobi basala ka eloko te sans que batindama, ce qui veut dire consultation ezalaki epa ya mokonzi abule et mokonzi abule apesi bango peut-être ba intégralité ya mokanda oyo ye azwaki ou bien message oyo ye azwaki avec explication moko claire oyo kusaki bandeko na biso ya zunga bakoka kosala intervention na bango oyo bango basali na makambo nyonso oyo biso tobongisi oyo tokosala oyo tokobongisa pardon oyo tokosala meto yeba yango ke bosangani ya lingomba ekosalema ndenge mokonzi abule tata Diangenda alobaki ete bokabwana te mais lokola tosi tokabwanaki ezali sikoyo etake biso batu oyo tokabwanaki tozali sikoyo na obligation ya koluka ndenge nini tokosalela po tosangana. Mokonzi abule tata Simoki Mbangu kiangani oyo azali lokola arbitre azali kotala biso azali kotala ndenge tozali kobongisa yango azali pe kotala makanisi na biso. Une fois mokonzi abule tata Simoki Mbangu kiangani a constaté ete ngai na yo tokoli esengeli na biso na yo na miniti oyo tozwa siko ba responsabilité ya kosala musala oyo papa Simoki Mbangu ayaki nango pona biso et utatango wana batata ba mama nde bokomona bosangani na kati na lingomba na biso ekosalema te tomekaki epe kolobela yango ete bosangani ekoki kosalema de manière hasard te, il faut to préparer yango pona ko préparer yango il faut to yeba banani oyo il faut bazala na makambo wana
banani oyo ifo basala yango kobikisa mokili ezalaka bato ebele mbala moko te ezalaka na bato yango mpe bazalaka baponami c'est-à-dire bato oyo bakosala makambo wana il faut bazala bato oyo bayebi déjà soki tosali boye ekobeba bayebi déjà posa ya bapapa ezalaki nini bayebi déjà posa ya nzambe ezali nini bayebi déjà nani oyo akosala yango ntango bazali kosala yango bakosala yango po ete esuka na nzela te kasi bakosala yango po ete bakomisa yango na suka po nzambe asepela émission na biso ya mokolo lelo batata bamama tosuki awa toyebisaki bino ete baémission na biso mikolo oyo tozali kosala yango na esika oyo bomoni parce que tozali kobongisa mwa makambo mosusu je crois que mikolo ekoya nzambe soki asungi nzambe soki abateli bokomona changement ya makambo ebele na oyo etali baémission des analyses spirituelles ndenge tozali kosala yango ntango nyonso batata bamama tokomi na bino presque na suka tokokabwana te sanke topesa mbote na mokonzi ya bule tata Simoki Mbango Kiangani mbote na baconseiller direct mbote na bapapa na biso pe mosusu bapapa na biso oyo bazali na 26 bandimi nyonso ya tata Simoki Mbango surtout bana ya bilembo baye bazali na bilembo baye bazali kosala mosala pona kokabola te baye bazali kosala mosala pona kobundisa te kasi baye bazali kosala mosala oyo ekopesa lokumu na lingomba oyo ekopesa pe fierté epai ya bamvola misato to oyo andimaki oyo pe oyo amonaki ekoka kokende liboso na bandimi nyonso esika kozali oyo na kubimisa bato na ndenge bonimisa ngai na kokuma bakritike na bino ezali pa bateso bebisi milimo mingi ete tolembi te totika bato wana antuka tozali kokende de tokutana na bino très prochainement ngai wa bino papa tata banimba de te ya muntu wana yo yibi ete soko yibi no utie pembeni azali muntu mabe nyenye tata banimba de muntu wana azali muntu na yo c'est-à-dire soko ya ezala kenderi kambo ya soko ndenge nini vraiment de tie pembeni azali muntu mabe akia baby simindi mo mingi kuna tosakola mpe tosalana solo wetezali na mokolo mboko mansoma bomba mimakomonana awezali biso na mokili oyo tosakola mpe tosalana solo wetezali na mokolo moko mansoma bomba mimakomonana ikola se mansoma koleka kasi elaka ya nzambe koleka te kinu esalema mokili monso sola ya solobuka sobwa nzambe monso makoleka kaselaka ya nzambe koleka te kinu esalema mokili monso sola ya solobuka sibwa nzambe na tongo ya Noa tokanisa bandimi bondi milelwe komeli biso tomoni pamba elaka ya nzambe koleka te na ntongo ya Noa tokanisa bondi Sodoma Gomora tokanisa bondi milelwe komeli biso tomoni pamba elaka ya nzambe koleka te Salema, bandimi basepela, Inwe Salema, bandimi basepela.